Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'ère dans laquelle Boko Yamba Yango vraiment. Émission pour le Bélané, émission de classe, émission pour le Bélané, cellula, émission pour le Bélané number one. Avec le président Yamoko, mon président, le président Nzinga, toujours mon qui dit compliqué, compliqué, en anglais, compliqué, Yango avec toute l'équipe nationale. We are together. Merci. Tout le Bélané. Chilo Cinéma Télévision officielle, vraiment, beau s'abonner massivement, bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, ma chaîne Nabino wana, Yango wana ye chaîne Nabino na kumba Chilo Cinéma officielle télévision, en tout cas beau à la dessus nous sommes star Nabino to bana ko défiler wana na ba cinéma, beau za ba gaga solo, ba émission ya kitoko, toko zanga te ko sepelisa bino na Chilo Cinéma officiel télévision. En tout cas, pour s'abonner massivement. Nga mama top. Maman ni maman, moi ça dans la génération. On s'abonner déjà. Vous osez l'année. Pour s'abonner massivement. Tous les cas. Kita mkena se. Bona Yesu. Kita na ngona se. Bona Yesu. Bona Yesu. Kita. Obinaka wapi? Bonjour frère Blaise. Oui, bonjour. En tout cas, nous avons un peu dérangé, tout nanga mingi. Bon, nous avons concert ezalate, olobe logo moko teti lelo oyo. Calme kota pe programme mususu. Do wane rataki ou bien rataki te mais to moni maman champion na programme mususu. Au juste ezanini. Ya, vraiment merci papa langai na ndenge oyo lukanga ndenge ya bato ba déranger yo. Vraiment eza nango normal parce que moni normalement pa ina beta concert le 24 avril. Et puis bande que belé ba benga kinga ba tuna ngai mende ni concert et ba ni sous position te. Vraiment to changeaki. Asori vraiment bolimisi na bande que belé oyo ba linga frère Blaise Nzinga o balanda frère Blaise Nzinga o balanda groupe Chilo Gospel Music. Vraiment bolimbisi concert fa que zala le 24 avril mais salle autre là nous besoin de mettre concert to banda ko zela pona ba confirmer biso ezali déjà retard pour nangai pour na ndenge na linga ki préparation banda na mona ke comment il retard na ngana c'est le mot ya mbamba te linga vraiment na présenter bande ko surtout musique ya bien ba ya to pour misanzambe longo la musique ya bien linga ke za lo ya mbamba te yango moni na cancela ki yango na va quitter na luka date mususu na poussa malgré linga za jour anniversaire nanga mais na préférer na canceler yango to poussa ki yango to tia yango na mois de septembre donc le 4 septembre ndé toujours linga to poussa makamunyo surtout parce que cette fois-ci beaucoup au changer les sous pour battre balembi bon petit date au changer petit date où vous allez nous prêter ou peut-être date carabongo ou bien bon celui au petit date parce que tu as dit que les a confirmé il y a des bosses peut aller confirmer mais confirmer la place pas tout soleil pour la place bandima qui déjà mais bah on est banda rose les sabiso pour la date pour baluka neni est-ce que date là bah aux événements monsieur souté tu mets la date anniversaire nanga ndé banda luka mais bah on confirmer ngana retard mais au tout c'est au la date le 4 septembre ils a confirmé na ina lo banina au place mais place bo mona ka na fiche mais ils a confirmé le 4 septembre concert au le 4 bana nzambe po bonga ma concert eza na free concert eza na free ndenge to soli na staff na ngai concert eza free mais bat oyo ba kozala na VIP pour tout ça la concert eza na bata VIP mais bato ba kokota concert free ba kokota mo sans problème bata VIP ba kozala ba table na bango moi secret ko kozala moni ne kozala wala nde ba billet nango et kozala na si ba détail nyon surtout ko kozango na affiche au sein de Masungi peut-être à la fin du mois et au Kobima déjà. Ce concert on passe à bande ko belé à musiciens chrétiens. So ba beta concert ko bazo pesa ngo combo. So ka live nini boy mega concert ni yango siko concert yango eza concert eza na combo te ka concert bon. Ya biso vraiment titre la biso ezali to bina na nzambe. Donc to bina na nzambe yango ande
titre na biso ya concert donc eza live concert tobinela nzambe donc surtout ko ba célébration tobinela nzambe tozoya tobinela nzambe donc la journée mo ya louange donc eza bena mingi adoration te eza mingi louange donc tozoya kokumisa nzambe tokobina donc pona lokumu na nzambe vraiment soko lingaka kobinela nzambe olingaka kotoka pona nzambe yaka mokolo na frère Blaise ntinga kotokisa yo pona lokumu na nzambe donc tokotoka penza donc osanti ke na bineli nzambe na ngai donc mokolo wana ezali penza adoration mingi te mais ande louange mingi na mwa barumba mingi yango totie yango tobinela nzambe. Ok, siko bainvité bazali ou bien ozalaka yo moko kobeta ebandeli ti suka ou bien bainvité basurprise mpe ezali invité. Normalement na changé mon système qui omoni ba système toi on a Cape Town tobeta ba concert au moins même sur 10 invités 15 banini ça fait moi ba mwema mais système na changé ba invité nanga bazara bato ba imba na groupe Shilo donc la mission groupe Shilo ba accompagner ngai sur na ba concert donc bato na oyemba na bango ne ba invité nanga donc bango wana nde ba ozala na ba chana bango ba obeta somona ndeti frère nanga ya nanga eder sasa asa mutu asunga nga déjà na groupe Shilo na ozana chana yemo ka obeta azana ngai longo mais obeta pe chana na ka invité donc on a invité à libanda pinda te ba invité na ngezala bato ba mission ya groupe Shilo ou ba compagner ngai na pesi mais osomona te ke ekoki pe komema lokwa mwa polémique parce que so tali bien na elona liboso na Cape Town ba musicien basunganaka te moninga oza na concert bien bimisi clip omona ba émission ba nini be ko pese moi encouragement ba nini ezalaka te moni sikoyo ntango ozosala mpe eloko oyo omona te système oyo nango mpo baninga mosusu mpe bo évoluer otala ndenge mpe bakwa apporter quelque chose na kati ya groupe mpe na concert otiki bango zuka bato bana kati ya concert bon eza eloko moza na eloko échanger eza kaka ke nde balobaka tokozaka na eloko moko te donc nde to ba monotonie ka eloko moko bato nyonso basalaka te fo créer nga mpena na vie so otali nga na ndenge bani musique na nga na Cape na moto na créer babiloko na ngai nalingaka kocréer nasi nakosala kosala acoustique mo awa nakozala msu premier musicien na Cape Town akosala acoustique ya bongo donc nalingaka kocréer babiloko na nga na ndenge na nga moko kenda na kopiaka biloko ya bato donc bato mpe na zwi wana baapeka bamusicien ya Cape Town mais baakompanaka ngai parce que napesi bango mpe chance wana tour na place ke bango baakompane nga mais nabengi bamusicien mosusu baye basali babeti bainvité bango mpe bana banzembo na bango napesi bango mpe kaka chance donc eza mpe mabe te donc eza kaka mpe tokosungana kaka bato baye basungaka nga lelo mpe nga apesi bango mpe chance bayemba banzembo na bango mpe basala yango bamisalela bastudio mosusu bato mosusu bazwi ntango batango yoka yango te donc kotala nde olobi ke bato bamisie balingaka kosungana te bon ngai nakipa biloko wana te ngai nasalaka mosala nzambe ata 2 personnes baye bakoti concert essentiel tokumisi koma nzambe tokumisi koma mokili te ya moto ya mokili te tokumisi kaka nzambe non ya po bible yango lobi mibale misato basangani na nkombo ya jésus ezaza kati na bango donc ntango mosusu tosangana na nkombo ya nzambe okumu ezongaka epa nzambe donc bato bazala te totokumisa nzambe ndenge ozoloba wana eza di ya ndenge bino bamusicien chrétien ya Cape Town bolingo ezalaka te parce que emonanaka nango déjà bolingo ezalaka te yango wana nde mwa disposition ozwi mpona groupe no emarche bien ou bien eza kaka olingi na yo kosangana na baninga te parce que nayebi lisanga moko ezali awa nayokaki mpe kutu batinai nga question mo ezala na ntango balobi kutu frère Blaise ye ayokana na bamusicien nyonso te makambo ne ezala makasi yango wana batikaka kote lokwa na lisanga moto mwa lisanga alobi aza soki nani na lisanga alobi ke yo olingi kozala associé na baninga te ozalaka na kote na yo moko eloko nini ezali ezangaka ke ozala ensemble na bango vraiment oyo alobi bongo peut-être ayebi frère Blaise te parce que frère Blaise aza motu moko oyo asapotaka bamusicien ya Cape Town na ndenge moko asakana te nasalaka promotion naza musicien mais nasalaka promotion baninga nango bamusicien oyo bamusicien mingi basalaka yango te mais ngai nasala yango na bolingo nyonso etu mpo eza mosala nzambe donc napartageaka balien ya bandeko nyonso to bamusicien nyonso tu nalobelaka mpe makambo na bango ya miziki natiaka mpe babilo na bango na statut na ngai mpona kolakisa ke naza na problème motu te nalingaka nde desordre te mpe nalingaka mpe bato te ke moto akosala mosala na yebi bino boobundisa ye bon nga mpema na mosala oyo ya nzambe nabundisamaka mingi depuis na banda mosala oyo ti lelo nabundisamaka mingi des fois kuti mona vandaka nayebisa kuti ndeko moko boye nayebi mona vandaka na okezo nabi mpona nini nazala musicien
fena za na ta frère ba frère no ba na église ko sambela parce que makambo na okuta nango on mateke biso ba chrétien muto ko sama kama biko za teti trop ngoyoka baninga teka oyo lobi yango frère sama ngwane ba chao na kwena non vraiment ngakuna la teti te nga yo ka mingi possibilité na nga kuna tika nga musique mais mutapesa nga concert nga te ko tika te yango na tika te dans na fanda boye kuna na yoka pe concert ya bato dans na linga ko yoka mingi ya na linga ko yoka ma concert mingi vraiment on a okolo ba mais siko yo monde oza concert bike bolingo entre bino ba musicien ezate concert nini kasi ko pesa bande ko mususu poko pona groupe mo ezaka ba lisanga na mona ba na symbole ya ko pesa ba mbote so banini mais siko premier zana conseil nous bien ko pesa bande ko proposa monique iloko obo sala boy eza biloko mokili mais bino boya na côté nzambe beaucoup mo kabwana eza bien te conseil ni ko pesa pour le lope ba yoka yo boko za lisanga bon na lo bagelo ko mingi la pesa pe conseil mingi na organisation ya mission Cape Town quand ningo lo bien vraiment bolingo ezate entre biso na biso ba musicien oya lingo mona ke ina za dansa leki muninga o amla linga mona leki muninga donc ya mal ba ilo moko ba biloko wana soki za ka bina ko sala ngo fa to beta mso musique mokili pour la musique mokili to kina na ninga ba polémique mais la musique nzambe na linga polémique te parce que ba to mso ba na musique ngo lelo ba bandi ba ma musique ngo ka lelo mais ba linga kina na polémique mais so kina ninga mokili na ninga polémique so ko kana ete ya mona musique nzambe ya linga to tsa polémique te to na bolingo vraiment bande ko so ba misi sika to zali to lingana sunga musala muninga pa sunga musala na yo koloba mabe ya muninga te so muninga be to liba kubenga e solola e bisa ekren de kotala ahilo bosa na sepe na ngote mais ya te ke muninga mo asa likamo bo atala ba kupa WhatsApp muninga komelo mo boyo sepe na ngote muninga o poster loko na yo betango kara ya muninga msuswana o commenter ngo po yo na bo sola bien tout tika bloko wana eza bien te vraiment na lingi division ezalate tous à la bomoko muninga za na événement yaka support ye partager vidéo na ye partager ba lien na ye et vous allez bien pour musala to ça eza na moya mutu te eza musala nzambe eza musala nzambe nzamba zo mona ata soko sala na hypocrisie nzamba zo ba kende ko sala na bolingo te mais soko sala pe na bolingo nzamba zo mona nzambe nda futa biso donc to ça musala nzambe na bolingo to la kisa bolingo biso na biso de nzambe o futa biso wana ka message na ko pesa na bande ko surtout ba musicien na surtout ya Cape Town. Il y a partout dans le monde de la neige. Merci. Tu as souka ce qui liloba souka ezali pour na lelo pour liloba ozala kaka ce qui peut ba mbote ezali pour to koka ko clôturer d'autres tickets lio au clôturer émission. Bon pour na lelo ezaka la moto na kopesa mbote ya ndaliboso ya sapota ngai mingi o ya sunga ngai mingi o aloba na ngafwa bes ntinga toza sima na yo to kotika ote to kozana na yo ti makamno se do avancer bosola na pesi na basali na nzambe nazanga na papa na ngai pasteur Derek yayo oyo to banda na depuis ti lelo alobaki abaki ya otika te azala nga toujours na ba conseil na makambo tout et puis na côté média na côté makambo tout ba stratégie ya musique to la papa otwangesa ka le master ici kaza na pesi ba mbote ye aza mutu pa sunga na conseil ndeni makambo yo tambola ndeni niti na ole kala émission wa ebi concert à Ebi Maramou tout au sol, donc côté média, côté promotion de la musique. Vraiment, merci à nos musiciens, surtout il y a Chilo Gospel Music, merci à nos surtout il y a Chilo Cinéma, la PCB Nombote, et puis le 4 septembre, et vous avez un concert, mais Maramboise Belé, Auto Bombelibino. Maramboise Belé, Auto Bombelibino, au monde, la peine de se préciser, artiste, comédien, donc, eza makambo ebele tobaki na pesi mama nanga Emilian Kamanda Mbote na pesi bande konyo surtout ya retreat Wembe Cape Town Pérou na posa ni bino te news embe partout sika bozali na bingi bino le 4 septembre na bingi bino boya to fêter ensemble concert et za na free mais ce que lingi oza na VIP au mona ba hôtel la tiki wana soko futa combien pour oza la place mo ya bien à table na ofandi o mena moi secret ozolia ozolanda banzembo et puis to bénir l'ensemble. Je m'accorde à Pambola Dino. Merci. Na nene boya mbingai. Yesu. Zambe ya binanga. Ai nasa koyemba. Zambe langa yo.
nazosimba loboko na ye nazoyemba ye ngayoyo bolamwa nzambe nazosimba nazoyemba ye yawe bolamu na yo na bomoi na nga elekebele 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 ngayoyo nayembi bolamu nzambe kati na libota na nga blese nazoyemba bolamu nzambe kati na mboka na nga kongo ya solo elekebele elekebele nayembi bolamu ya nzambe kati na vi na nga blese nazoyemba bolamu ya nzambe na bomoi eminene kamanda nazoyemba bolamu ya nzambe kati na mboka na nga kongo ya solo elekebele elekebele bato bazokufa na korona nzambe azali kobatela basusu kaka na bolingo na nzambe oyo yango nazali koyemba ye mingi balali balamuki te kasi nzambe azobatela biso bolamu ya nzambe oyo kati na bomoi na nga blese elekebele elekebele elekebele. Merci l'homme de Dieu d'Eric Yayo Bawa nzambe na lolo Chilo Cinéma Télévision officielle, vraiment, beau s'abonner massivement, bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, mobima chaîne Nabino wana, Yango wana ye chaîne Nabino na kumba Chilo Cinéma officielle télévision, en tout cas beau à la dessus te, biso ba star Nabino to bana ko défilé wana na ba cinéma, beau za ba gaga solo, ba émission ya kitoko, toko zanga te ko sepelisa bino na Chilo Cinéma officiel télévision. En tout cas, beau s'abonner massivement. Maman top. Maman ni maman, moi ça dans la génération qui a s'abonné déjà. Vous osez la nuit. Beau s'abonner massivement. Tous les cas. kitamuke na se bana nzambe nyonso toza kolanda position kaka yango oyo kitamuke na se mpona yesu kita nango na se mpona yesu mpona yesu kita obinaka wapi. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'ère dans laquelle beaucoup yamba vraiment émission de l'Obélane, émission de classe, émission de l'Obélane, c'est là, émission de l'Obélane number one avec le président, mon président, toujours mon qui dit compliqué, compliqué, avec toute l'équipe nationale, we are together. Merci. Chilo Cinéma Télévision officielle, vraiment, beau s'abonner massivement, bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, mobima chaîne Nabino wana, Yango wana ye chaîne Nabino na kumba Chilo Cinéma officielle télévision, en tout cas beau à la dessus te, biso ba star Nabino to bana ko défilé wana na ba cinéma, beau za ba gaga solo, ba émission ya kitoko, toko zanga te ko sepelisa bino na Chilo Cinéma officiel télévision. En tout cas, beau s'abonner massivement. Maman top. Maman ni maman, moi ça dans la génération qui a s'abonné déjà. Vous osez la nuit, beau s'abonner massivement. Tous les cas.